Tango nazo pesa Sylvie micro nazo pesa yepo na asukisa ya mibale lelo tozana Congo na biso tozana problème ndeko moko alobi tokomi na suka na ebite yenga na lingina loba onga na yebi tozana 2015 2016 balobi il faut alternance fait ya mandat ya Joseph Kabila esuki wana selon constitution awa tozana cité oyo alobi oyo alobi oh ba communicateur à majorité opposition alobi ainsi de suite balobi ye moko alobi te lelo toza en face ya molonga ni na ye oyo alobi kinga mtu nazalaka na ye chef de l'état ako respecter constitution toté ako se représenter to ako se représenter te to ki nungu ke azali ko préparer yo ya solo to ya lokuta merci. Bonjour les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Jules Souboula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Merci. Toujours imiter, jamais égaler. Ndenge na pesi bino na ebisi bino déjà que ceux qui ba Kristo balobaka que ezanga te mutu lisusu nazobika eza Kristo azobika kati na ngai menga na ko ebisa bino ke ngate mutu nazotuna lisusu ba Congolais nde mutu bazotuna kati na nga ndenge na ebisa kabino toujours tokutani bandeko na ngai makambo ya maponomi bandeko ya basi pe ya mibali bango nyonso tu bakomi ba politicien même bao bakabaka te bao toyebaka ere baliaka te lelo bakomi kokaba balingi balakisa batu ndenge nini baliaka na batu toyebisaki bino tokomaîtriser bino babandi bamwa action ya mike mais eloko na koloba yango oyo ntango bobandi action ya mike wana l'arte olingi opesa batu boye opesa batu kombo opesa batu soki nini mais toki nungu ya dialogue sikoyo soki ba prolonger on continue ko kabato ko batama ndenge omesana mutuna kaka nde nazotuna nene nazotuna mwana kolo lopango mtu azotuna yango bandeko na ngai boyokaki ke émissaire moko akitaki na limete nini elekaki mwana kolo lopango mtu akoloba toyoki ke bakomeli UNC mukanda bakomeli pe MLC mukanda nini yango eza na contenu ya mukanda wana problème tokobeta masolo bandeko oyo ngai bokolanda émission tosalaki na ndeko na ngai ya mwasi Sylvie Bongo oyo ya pona ekolo na ndeko na biso mosusu ya RTNC ezaki na kati ya point de presse mais on nous a autorisé quand même totuna mwa mituna na style oya biso mituna wana totuna kinani première dame mama Olive mituna nini totuna kiye changa meloko ekamwisinga bokolanda yango alobi ke nga nalingaka bato bakumisanga te mama Olive olobi nini de nature nalingaka na ngai ba eloge te ngai tamwe mais est-ce que batu nyonso batiaka makelele na télévision batu nyonso batiaka makelele na télévision émission ezande soki afingi bato azongi mama Olive akei boye bon ye moko alobi alingaka flatérité et puis eloko nayebisaka bino toujours na Kinshasa il ne faut pas tosalaka biloko oyo batu bazosalaka na Kinshasa biloko ya pamba okomi pesa kombo nayebisaki yango papa Molière papa Léon ntango azalaki koprésente bainquiétude yake bafingi biso na chaîne moko boye nga nalobi zala pose papa
awa mutu akobima amipesi prince oyo abimi amipesi président oyo amipesi mokonzi na bango. Nani atia yo mokonzi ya nani? Nani atia yo président? Mais tokota na opinion balandaka biso to balandaka biso te mama Olive? Po nalandaka ba émission oyo salaka. Bozala posé nalingi bolanda ndenge totunaki mwa mituna na système ya lisu likolo ya misu mibale. Biso mutu tokendaki koluka to balukaki biso. Ngai mutu nasengaki oya Mutu a valeur balukaka ye. Bolanda Zimbote na bino bisika nyonso bozwami mpona kolanda masolo ya lingala bongo biso toalia na mboka Lubumbashi na province ya Katanga. Toali bongo na nsima ya Maman Olive Lembe Kabila, première dame ya mboka na biso. Toye bongo kozala bongo ba témoin to banzengeneke na bino na o etali bongo kokanga deuxième campagne présidentielle ya soin to ya kosalisa bokono ndenge na ndenge mena ya ofele ya pamba pe ya bakisi pe ya ofele bongo tulinga tozala ba témoin na bino po to lobela bino to tuna bino pe mwa mituna na kanza tokobima pe tant moke na mwa o etali kaka campagne tokobima mwa libanda moke bongo na masolo yango tozali bongo na ndeko Nadine Toto ya RTNC na ya chaîne nationale. Toali bongo na ndeko Eliezer Tambwe ya émission tokomi wapi bongo na ngai moko molobeli na bino ya émission po na ekolo po na SMBDG. Bongo Maman Olive topesi yo mbote. Mbote. Maman Olive osalisi campagne au superviser campagne présidentielle oyo ekangi lelo biso tomona kayo toyebi ete Maman Olive aza na bonne santé. Est-ce que na bato bakomituna na bato balobaka est-ce que Maman Olive akokolobela bango lelo kali na santé malamu ndenge biso tomona kayo ke otikali kaka sportive ndenge ozalaka kaka? Merci ya liboso nazongiseli bino mbote pe mbote na bana nyonso ya Katanga, particulièrement na Lubumbashi awa, pe mbote na bakongole nyonso. Est-ce que eza mutuna to eza constat? Yo moko olobi bomoni ndenge nazali sportive kaka ndenge nazalaka na banzi ete soki Nzambe apesaka ngai santé ya malamu te nalingaki kosala misala nyonso oyo nasali awa te. Nakolinga ko profiter po na rassurer batu nyonso bakongole nyonso ke Papa Joseph Kabila Kabange azosunga mwasi na ye kitoko pe azobatela ye malamu, yango wana azosalela bino pe misala, yango wana azotelema pe koya envers bino po partager ensemble bisengo na mawa pe lokola. Merci. Maman Olive yamboloba ete oyo ali bongo campagne mibale, mais soki totali bien biso nyonso toyebi mboka na biso province ya Kinshasa na province ya Katanga ezali mibale ya ba province ezali bien. Au biso toyebi ke nyonso leka quand même malamu, même sur hôtel, même la contribution à budget, même sur hôtel na niveau de vie au Katanga à Kinshasa nde la lopoto wa lobaka tout va presque bien. Mais pour la nini bo sepelite bo banda isiko ba problème eza makasi. Po soki na Katanga tokomi na ba nombre tomoni obiso tomoni ba bokona ndenge na ndenge siki na ba province ko Équateur, Bandundu, Maniema esengeli mambo ezala grave. Mais choix wana ya kokende sika mambo eza mwa bien. Olebo bana na bisika eza mabe Maman lobi nini? Oyebi epa ya koko na biso ya mwasi koko na nga maternelle abandaki kopesa biso ba conseil tango toza bana mike. Abandaki kolobela biso boye mwasi ya kitoko batalaka ye na elongi te. Mwasi ya kitoko motema na ye
nde ebimisaka kitoko na ye na elongi. Tango mususu wana eza impression oyo bino boza nango. Me pona nga na yebi ke na republiki na biso nyonso toza na ba problème kaka ya ndenge moko. Ezo dépendre te ke kotoyo nde eza mieux, kotoyo nde eza mwana se, kote mususu likolo te. Bandeko touti musika tobosanaka te. Bane nyonso oyo ya bitumba oyo elekaki tobosanaka yango te. Basacrifice nyonso oyo bakongole basalaki pe bazo continue kosala ti lelo. Ya ba obedience nyonso na makambu nyonso tobosanaka yango te. Pona tokoma na esika oyo tokomeli. Soki oboti mwana na mukolo wana oyo aye na mokili, okozela teke kaka na tango wana atambola abanda koloba asala makambo nyonso oyo mutu asalaka a partir ya premier jour ya étape ya vie na ye. Eza nde ba étape. Parce que tango mususu mutu akoki kolata robe ya kitoko, nzoka nde nzoto asukola kite. Alors, pona ngai na yebi ke ba problème eza bisika nyonso. Pe na vie na biso na bomoi ya mutu pasi esilaka te. Soki lelo ozwi soin, lobi okoluka kolia. Soki lobi ozwi ba million, obandi koluka eloko mususu. Soki ozwi eloko wana eza nature nzambe akela biso boye. Alors mutu moko akochange yango te. Merci. Merci beaucoup, Maman Olive Mbote. Mbote. Eza occasion nazaki na lukaka yango, je crois que d'abord naza minorité, je suis entre les femmes bakopesanga mwangonga. Et en plus eza pe mbala liboso ngana kutana na Maman Olive pour que natuna ye mwa mituna ndambo oyo tozanango. Nalingi koloba oyo ndeko alobaki na Swahili te ke pona nini bosali yango po eza suka ya soki ya nini te. Ngana yebi ke soki oza na Congo, Maman Olive abanda kubima banda toyeba ye Maman Olive. Yango kriya talelanga likambo oyo ekomi na Kinshasa. Me nalingi natuna mutema malamu oyo lakisaka eza ya mbotama, ozo salango parce que oza mwasi ya mokonzi, ozo salango to ozo salango pona oza chrétienne. Mutema malamu wana euta wapi? Na kati wana nalingi nakotisaka mwa ndenge nakotisaka mwa muke. Mutema ngo ya malamu wana mobali na yo pe azalaka nango to te. Et puis mobali na yo oza fiché chrétienne, mobali na yo asambelaka wapi? Merci beaucoup. Merci. Ndeko Eliezer, merci pour oza congolais, lokola ba congolais nyonso. Pe tango mususu eko surprendre yo ke olobi ke okutanaka na biso a maintes reprises, maintenant nozwa occasion oyo te. Tango mususu eko surprendre yo lelo ke ndenge nini oye kokutana na biso fara boye, sans pour autant que oluka yango. Ngai mutu nasengaki oya po nalandaka ba émission oyo salaka. Pona ko répondre na question na yo ya liboso. Na lopoto balobaka, on ne force pas la nature.
na banzi ete nzambe tango akelaka biso mutu na mutu unique à son genre. Naza mal placé pour Nayanola en disant que non, maman Olive aza mutema boye, asalaka boye, eza pona boye, te. Parce que de nature nalingaka na ngai ba éloge te. Pona kozongela mutuna oyo ya mibale nakoma nango tuni soki chrétienté na ngai mobali na nga aza pe chrétien, aza méthodiste. Pe naza sûr que ayebi Biblia koleka yo. Parce que na lopoto pe balobaka qui se ressemble s'assemble. Je ne pense pas que soki mutema na ye ekokanaka ata muke te na oyo ya ngai tolingaki toyokana te. Soki omoni mwasi na mobali bafandi baumeli po lelo oyo nakoki komikumisa koloba ke soki okuti biso na mobali na ngai okokanisa ke toyebanaki lobi, tokutanaki lobi. Po degré wana ya boyokani na biso ya bolingo oyo eza kati na biso oyo tozo sopa pe na ramification awa na se eza se kaka na place wana oyo ya mukolo ya liboso tokutanaka na ye. Parce que soki ye andimelinga makoki te na utaki koloba awa ngai nazalaka na dotation na gouvernement na biso te. Me batu bamitunaka bongo alobaka boye asalaka ndenge nini parce que esengaka mbongo pe mbongo ebele. Me nasengaka epai ya papa nakimutema malamu na ye asakrifiaka ba makambo mususu na dotation oyo ya ye nde apesi biso na nzela na moyen ya kosala musala. J'espère que na satisfaire question na yo. Ou anticiper d'ailleurs question na msusu. Lokola oye kokota na makanisa ngapo na lingaki na tuna yo mutuna wana yake yo bapesaka uza na kati ya budget te. Bisika okotaka izana ba ministère nango. Na social mama Olive na mona yo ozo yamba batu baziki na vie ozo yamba bango batu meme muto yo azo akoyoka nkele yo ye oyambiye bon okay otalier bon ministère agriculture na nzoto na yo okay kokata bilanga urbanisme et habitat yo moko nango lelo zana ministère à santé. Je crois que docteur Azao a bien que abeta ki oke avant nanu makambo kende soki wapi kitananu epa na biso na katanga bon na nyonso tu wana ba ministère wana ba pesa bango ba pesa ka bango ba budget ya musala o wana mais mbongo wango papa wana pesa kayo ezaka na niveau nini leki ba parce que yo zo englober siko neti ozo ba ministère soki combien na kati bakolo ministère ango to mona ka bango bien te na ndenge tozana gouvernement ezanga ministère affaires sociales boy ezongeli ka mama Olive talela biso likango mboyo bon bijango wana à part ye ezana batu nini lisusu koki ko yebisa biso bien que olobaki ba msusu eza secret basonga kayo na musalo. Merci beaucoup. Je pense que soki otali malamu ya solo ba ministère ezali. Mais bango basala ka musala na bango, je pense d'une manière continue. Pe nakoki kolobela bango muke. Attention. Parce que tokoki kokota na secret ya polichinelle te poto yeba avec exactitude
nini oyo eza kuna na kati ya secret wana. Tokoki ko juger bango te parce que musala na bango bazo sala yango ya mikolo nyonso. Est-ce que lelo soki ministre ya santé a telemi abengi babino nyonso ndenge bozali boye ke bokotize ata na $10 ya pamba pona tokende kosalisa bandeko na tel coin ya mboka na biso. En tout cas, je pense qu'il y a comme on a mutute. Batu bakosala yango te. Yango wana nazolo baboy. Mutu na mutu aza na dona ye. Oyo nzambe apesa ye. Tango msusu don oyo eza na ngai. Soki na lobi Eliezer, mata avion noki yaka okutanga place boye. Sans kobanga, sans arrière-pensée, sans même commis tout na ba question, au mati avion, oye. Mais tant que msusu soki ba yebisio, Eliezer, va vite, tel général ou tel ceci ou tel ministre, azo benga yo. Tant que msusu ko banga, na ndenge na landaka yo parfois, okoko ba oyo wana lingia kangangai, pona lobaki boye to boye to boye. Vous voyez que mutu na mutu azana dona ye. C'est parce que directement naza sûr que okozwa esengoana parce que pona yolbi maman Olive tout de suite sans réfléchir ok. Donc chacun na ba domaine na bango bazo sala musala. Mais kasi na yokaka te eloko na deploraka pe mwa mukie na yokaka te kobeta sete na bino sur ba responsabilité ya ba citoyen oyo ba compatriote na biso. Parce que tokoki kaka chaque fois ko juger ba autorité na biso te. Tokoki kaka chaque fois ko senga epa ya maman Olive talelanga likambo oyo. Parfois batu boyambaka aye na histoire na ye, ya ndenge na ye, na faveur na ye. Avant yako publier, yako solola, yako loba makambo wana, il faut kozwaka 2 sons de cloche nde mutu oyebike non problème oyo eza boye eza boye eza boye. Donc toza na ba responsabilité biso nyonso. Mutu na mutu aza na responsabilité oyo il faut à assumer. Voilà. Maman Olive mbote na yo. Mbote. Mama ya solo makambo zo sala ba mama bazo sepela nango bazo beta maboko parce que ozali mama ozali kolakisa elembo malamu kasi bango pe bazana kanda na ba mama. Balobi pona nini yo ozo ko insister mingi na likambo ya planning familial. Oyebi teke ko bota ezali richesse. Soki na zuba na zomi moko osombela nga lopango moko ko memanga na poto po nini o insista ka makambo planning familial yebisa biso. Merci mingi. Oyebi ke ba mama oyo bazana kanda na ngai concernant likambo wana nasengi bango bolimbisi aussi na limbisi bango parce que nayebi te na kati ya monde oyo tozo évoluer nango lelo. Est-ce que mutunanga na kotuna bango? Est-ce que ezo permettre biso kozala na situation wana ya kobota bana ebele? Est-ce que tozana makoki ya kopesa bango éducation ya malamu? Est-ce que tozana makoki ya kotinda bango classe? Est-ce que tozana makoki ya kosoigner bango tango babeli? Ba question eza mwa ebele pona likambo wana. Nalobi balimbisa ngai pourquoi?
po na banzi ete baza sous-informé. Planning familial elingi koloba te ke non kobota te. Mais planning familial elingi koloba obota dans l'ordre. Soki oboti mwana mbula oyo ozeli ata 2 ans 2016 2017 okoki kobota mususu na 2018. Après chaque 2 ans, chaque 3 ans, okoki kobota mwana na yo mususu. Pour permettre yo pe ko évoluer. J'espère que mukolo mususu bokozwa gentillesse to volonté wana ya ko lukangai po to développer penza kitoko concernant po wana po eza question moko ezo senga penza mwa tango mulai pona ko expliquer malamu penza ndenge esengeli. Merci. Maman Olivia solo kalate tokozala obligé to sukisa pona ba responsabilité ozanango kasi nga nayokaka penza Swahili malamu te me nayokaki na maloba ya mwana mboka gouverneur Moïse Katumbi kuna na hôpital tozalaki mambo ya bongo eza kombo na nga te me nayebike bongo na Swahili eza lokuta yo po yo kozongisa na Swahili pe lisusu on dirait olimbisi bato to naye olimbisa nga nayokaki penza malamu te nakanisa mama Angel Kanama kosunga nga po ayebisa nga nini lobama kipenza kasi nani naloba bo eske nani campagne oyo ezoki bakale po esalema eske ezalaki na bato bakombataki campagne po esalema te po kolanda maloba na yo kolanda mamba ya gouverneur na moi on dirait moi kilo moko eske président de la république akomi kokoma impopulaire eske maman Olive Lembe basemeki na ye basepelaki te koyamba ye po toyoka babi semeki yetu nazoyoka kaka bandambu wana yango nasoloba. Merci Mama Bongo Sylvie. Mais nakanisi ete mutu akoki koyanola question wana olobi ya bongo eza papa gouverneur po ye mutu alobaki yango. Mais nakosote pona lobaki président azana besoin ya popularité te. Président na biso azali populiste te. Po il faut koyebaka kosala mwa différence mukie na misala oyo batu tozo sala. Eza na batu balingi populisme wana eza na kana yete. Ye azali oyo tobengaka na lopoto homme d'état. Po mwa différence ya munene eza na kati wana. Est-ce que souci na ye il faut ezala po lokola boye na boye po lokola balobi makambo ya balobi nakosenga na DJ tout à l'heure. Oui, nakosenga na DJ po na invitaki bino po tolia banda tongo toliete. Banda to banda ikosana na tongo yo si olie. Nakosenga na DJ atie la biso musique moko ya Lwambo oyo ayembaka kala. Mboka epanzani sango balobi. Balobi wana. Ndena kanisi même gouverneur alingaki aloba na sens wana ya balobi. Ça veut dire que eza mal moko oyo eza na kati ya mboka na batu misusu ekoma neti maladie. Akoki kolamuka na ye na tongo abrose ata nanu munoko te abandi kaka oyoki balobi banani balobelaki yo na kati ya pongi na yo. Parce que soki olandi balobi okosala musala te. Merci. Merci maman. Lokola tomoni madame Angela Chatelemi kuna na bandi il faut tokata yango na lobaki ke
linga ki ezalata na Kinshasa mwangonga to solola. Na kopesa yo. OK. C'est une promesse. Deux petites questions. Maman Olive, olobi que pour na kosala campagne o ezali kosenga mosolo. Ça demande un coût n'engolobi na français. Pour na nini alors au lieu ya kozwa mbongo kosalisaka ba campagne tozaki na 11 provinces, lelo tokomi na ngo 26. Okende na chaque province mbongo wana ebimaka. Pour na nini bokoti kozwa mosolo wana te ko améliorer condition na ba hôpitaux, ko pomper bakisi, kozwa bande ko na biso ba ebi ko traiter batu au lieu ya kokende ko luka soki ba espagnol soki banani bokenda ko luka wana batoni na Afrique du Sud bazulu kutu babani ko tombokela bango. Kozongisa bango na Congo babanda ko soigner botie bango na condition ya bien bozo futa bango malamu comme ça babanda ko soigner au lieu esalema omoni ndenge bosali babandi ko bimisa balobi tanto 100 e ba mutu bakufi bino bolobi 3 to ebite soki ezandenge nini ya kosala mbangu bato pe baza ebele boni boko kikozwa mosolo wana te kotia na kati na ba hôpitaux kofuta bato malamu kotia kisi pour que soins médicaux ezala quand même malamu. Yami bale pour tango nazo pesa Sylvie micro nazo pesa yepo na asukisa. Yami bale lelo tozana Congo na biso. Tozana problème de komoko alobi to komi na suka. Na ebite yenga na lingina loba onga na yebi. Tozana 2015. 2016 balobi il faut alternance fait ya mandat ya Joseph Kabila et suki wana selon constitution. Awa tozana cité oyo alobi oh ba communicateur à majorité opposition alobi ainsi de suite. Balobi yemoko alobi te lelo tozan face ya molonga ni na ye. Oyo alobi kinga mtu nazalaka na ye. Chef de l'État a ko respecter constitution toté. A ko se représenter to a ko se représenter te. To ki nungu ke azali ko préparer yo. Ya solo to ya lokuta. Merci. Merci mingi. Merci beaucoup. Na question ya liboso nengo lobi au lieu ya kobengisaka ba médecin ko uta libanda au lieu ya ko arranger ba hôpitaux na biso ezala bien tout. Na yebite soki oza sous-informé. Est-ce que manso oyo ezo salema na domaine ya santé oyebi yango to boyebi yango te? Ba hôpitaux ya kala ezo zala réhabilité graduellement. Ba hôpitaux ya sika ezo tongama. Moi muke pe na banzi ete ba médecin bazaliawa bakoki ko affirmer yango situation oyo ezalaka ya kala pona bango ya ba impayement pendant bambula na bambula ba dizaine d'années ba quinzaine to soki pe ba vingtaine soki pe combien na yebite. Est-ce que boyebi ke situation wana esi e comment un peu élucidé? Est-ce que boyebi ke ba médecin ezana ba prime oyo basalelaki bango bazwaka ba amélioration eza mwa mingi kaka batu oyo bazana mutema mabe balingaka kondima makambo te nde ata soki amoni na misu azotia kaka tembe me wana likambo te pona lobaki reconnaissance mutu soki oza chrétien ozelaka reconnaissance ya mutu te ozelaka reconnaissance ya nzambe. Pona bandeko na biso oyo bazali à l'extérieur bango nde baponaki kokende kuna nani abenganaki bango awa epa na biso. Et puis eloko mususu pona nini toza na problème na kati ya domaine ya emploi po ba licence eleki ba nombre ba licence eleki batu nyonso bakoki kozala docteur te batu nyonso bakoki kozala infirmier te eza pe na ba domaine mususu oyo
bato bakoki kotangela ba classe pe bazo gagner vie na bango bien. Main d'œuvre qualifiée ezalaka lisusu te. Po biso nyonso tolingi tozala en même temps mokonzi chef quelque part. Bato balingi ka kozala avocat, médecin, journaliste lokola yo et kaka ba misala wana ya ndenge wana. Et pourtant na yebi ke na kati ya main d'œuvre il y en a bato oyo bazo gagner vie na bango mieux même que ba médecin. Quelque part pe tango msusu na kosenga ke ministre ya santé lokola tozwi chance ya kozala na ye awa ayanola mwa muke apesa pe ba explication na ba statistique ya amélioration oyo eza na domaine wana po ezali nga na yebi ke ezali. Question mususu ezalaki ke soki papa azo préparer ngai. D'abord, il y a liboso, yemoko azoloba te. Ako respecter constitution, to ako respecter te. Eliezer. En plus, na bandeko nyonso ndenge bozali awa na ba oyo nyonso bakolanda biso. Ngana kotuna nde mutuna. Est-ce que bolanda kama lamu ba discours ya papa mokonzi? Po soki bolanda kama lamu ba discours na ye, bolingaki kozala na inquiétude ata moko te. Lokola bozalaka mingi na baye baza na soif ya pouvoir. Pona ko assouvir ba besoin mususu oyo bango moko bayebi. Basi ba contaminer bino fléau wana ya kolinga kaka koyeba maintenant et tout de suite est-ce que mais soki balandaka malamu ba discours ya président bango bayebi po parmi bango eza ba oyo bayebi ye bien oyo basala na ye oyo bayebi ye bien kutu koleka bino pe nakoloba boye banda mobali na ngai abanda musala na ye oyo nazotia mutu nyonso en défi ayebisa ngai mukolo nini a respecta te oyo peuple congolais atiaki to azotia nakati ya mikanda. Yende aza garant de la nation. Yende aza garant na biso nyonso. Yende aliboso respectaka ba loi ya mboka. Est-ce que soki eza na nature na yete ya koloba loba ekomi lisumu? Est-ce qu'il faut to forcer ye kaka oloba na sens oyo biso tolingeli te? Tozala na mayele pe na bwanya. Parce que na utaki koloba, il faut koyeba kosala différence entre populiste na homme d'état. Parce que eza makambo moko complexe. Et de toutes les façons, na ko conclure en Yakoloba Boy. Toute autorité vient de Dieu. Alors que ceux qui pensent que ekoma kande na bitumba na koboma batu na kokosa na makambu nyonso ono ya mabe ya satana, ils se trompent. Voilà. Azo préparé yo pour que vous succédez. Place ceux qui pensent wananga nazaki kozelande réponse place one. Ceux qui pensent cela, eh bien, à venir et répondre biso. Parce que koloba loba ezana tina te. Ko poser ba acte
nde eza na ntina. Nakoki koloba awa ti lobi. Me soki nalandisi maloba wana ba acte te, nakobima mutu ya lokuta. Nasambelaka na ngai, naboya péché wana, naboya lisumu wana ya kokosa. Po lokola Nzambe ye moko aponaki ngai, atie ngai pembeni ya mokonzi. Nga na yebi que toute autorité vient de lui. Point. Merci. Matondi Maman Olive, matondi nebela bato balandi biso na kanisa bazwi ya motuya na oyo lobami awa na kokanisa okopesa biso libakuta mosusu to kosola lisusu na ntango molai po Kinshasa eza lingala yali quand même lango elobamaka à travers République démocratique du Congo mobimba. Matondi pe to féliciter lisusu na ndenge supervisaki deuxième campagne médicale présidentielle ya ba soins gratuits po na kati ya Lubumbashi pe na bandinga nzinga. Kasi natiki bino balandi na biso na ba moment fort to ma ngonga motu ya penza ya campagne duraki bongo 1 mois o esili ko bikisa à peu près 30 000 personnes awa na province ya Katanga nde tokutana mikomi zali koya Matondi. Voilà. Mwana mukolo lupangu ezanga. Ya mwana zolo bana bino bo vanda nye. Bo vanda nye. Musala oyo tozo sala, ce n'est pas mutu à se côté, c'est l'opinion qui va côté. Yango na lobaka toujours kaka que yo bundela ka ekolo, obunda wapi, obunda na nani, ozwa risque nini, nani azalaki témoin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ngate mtu nazotuna, ekomi ba Congolais nde bazotuna kati na ngai. Ebele baluka ko imiter ndengo zo imiter mais bakoka te ndenge nazoloba yango na koloba mutu a valeur baluka kaye. Merci d'abord na première dame ndenga ndimaki ko répondre na mituna mituna ya mwana kololo pa na ndenga ndimaki ko inviter biso oye moko alobi ke yote mutu ka ndenge Christ alobaka, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Yote mtu lukaki nga mwana kololo pa ngande mtu na luki opo na landaka yo yo pe balandaka yo pa nani zala poseti kende ko koma ba mikanda na yo demande d'accréditation yo che monanga papa talanga bien nga itambu wana demande d'accréditation ani j'ai besoin d'être accrédité car boya kanaba banti chambre wana bol nimbaka maison ya presse chaque jour bozo sala nini chaque jour na ba ministère bozo sala nini chaque jour ozolo banana nazolo banayoti dossier ya neto to bandaki yango to kokende nango sommelier ange et bomana tala na bonde ya ya kale bonne je la kale bonne na na kale oh moi c'est que to kwa kale bonne je la kale na moni pesa yusa ona bandi no bona ile la soft na moni biso ka mutaparte biso ka makambo place hospital valais ali o ngana yi o ngana otambola oyo ozomona ndenge na epo eza ke sina lobaya mama testament vala isa makambo isa ya mawe ya solo mais l'état lokola zwa ya ko donc bon veneza la benini nana ba no makambo wana eza ba makambo mususu oyo na ko lo ba mona télévision te mais soki mutamoni ki a répondre na ndenga mabe on se comprend moi c'est na ba vérité mon mamba no ba a ngai to na banda otambola na question na banda ozwa question na ndako na eta ke papa na ngai na kende na yembo na zonga na yembo na sommelier ange et bomana tala na bonde ya ya kale bonne je la kale bonne na na kale oh moi c'est que to kwa kale bonne je la kale na moni pesa yusa ona bandi no bona ile la soft na moni mais pour nous voyons finir comme Congo est mené pour le loso ya comme leader Congo est mené ya to finir qui a mon photo dans la clair Congo est mené ya to finir qui a mon photo na azafo mo tu na te tu na mambo na te gen azafo na sisi na te azafo tu na te azafo azafo je dis mon bien azafo vient donner azafo na sommelier ange et bomana tala na bonde ya ya kale bonne je la kale bonne na na kale oh
c'est qui te croit qu'elle est bonne. La groupe, en fait, Victor et moi, il y a Jolie Moudia là. Et Victor, voilà. Donc, on a invité les Camerounais, ici, les gars en tribune, au pays sous Souna, fait des affaires. Les opposants viennent absolument ma belle lisse. Azala rasusté. Mais orchestre ezali. Ils ont bêta. Moi, dans ma famille, on a quatre. Moi, dans ma belle lisse, il y a un homme qui est mbaguna. Tabawana dans ba pesa ngombo tabayo jipo Gunter Zugambundu na boucherie donc Boibanda. Dans so bando sala damson ti lobilo na pipa bui. O sala Damien. Na sombeli ange e bomana tala na bonde. Ya kale bonne. Je la kale bonne. La nagale. Oh moi c'est que to quoi kale bonne. Je